tambusaka ngai na kati ya ndako mama Eliane. Papa na mama baza na Facebook mais baza ba mité. Banda basenga o demande ti lelo bloqué. Aleka kamoka ikamona ko boya yo. Boyebike ayebike non. Des choses à bana bibali mais ça to soka boyo. Pour mutu musa kozona bana na comme moi mikakata. Ni bali mususu ba labi ameli performance, ameli mongonzo, ale madesu, eyoka na kate na malili oyo. Okomona mama sala na kiya ye na malemba koti na sakwet akangi yango pour ba bimela kiye na zane kaka momina nga na akomona azempoli a respecter ngate a pour lui na rien momia c'est comment vous ça la pour gagner nga mais petit on a komona bien soina na mama on se continue ça 3 fois na mona papa congolais 3 fois asali d'ivoire à moi zo kaka 0. Allô. Bonjour. Ndeka na lobake bana bobenga ba mama pe bobenga ba papa. Émission na bino ngoki bana ko émission les kafu pour le mariage avec maman Eliane to na pesi bino mbote belé ba yebanga ba yebolinga nga ba yebo sipla maman Eliane to o va se faire service traité de coration la Providence na pesi bino ba mbote belé bonne année na bino surtout service traité de coration la Providence parce que attends déjà en 2017 na pesi bonne année meilleure vient na bino surtout na nga baka merci boyebinga na pesa merci hein na il faut la reconnaissance na pesi merci na mutapesa kinga apesa lamba oyo abena tanga komona ete nalo bala apesa kinga lamba oyo apesa kinga ya kiba tissu hein apesa kinga siko na pesa merci na moto atongi hein na oya tongi soko lingi okende bobi kebso to linga soki to okende ba fiancé to ngala ta l'africaine to linga ola ta so to okende ba mariage coutumier donc tout ça moi authenticité na biso donc so ngola ta ntinga boye ngoli ni ko do moni na boye so ngola ta libaya boye obenga na personne numéro na ko mona chouchou yi mutatongi ngo chouchou lujima mutete la na personne mbote na batia ki tete la pe na ebité hein comme on a chouchou dans son la taboye obenga akotongela modèle ne surtout linge bibo mobile la sepela namba na zona fête mo boye mariage coutumier mo boye ma polina nzambi kusakumuna voilà na yambeli bino mopaya obolinga mingi donc ngana ile loza kita encore 2017 en vraiment donc na sepeli ndenge na bengisi ayepe ayaka ne kaka poza arabien donc on va présenter bino esiko papa là. Donc avant que tu botalika na lobi bana penza bobenga ba mama ba ya ba vanda ba mama pe bobenga ba papa penso va bovanda na salon na mino botala émission à propos pour le mariage il y a 2017. Donc première émission il y a 2017 na selo on a moto ba to balinga mingi obaza ba yeso Nathalie kaka alongolanga stress on Nathalie kaka kande silaka na bité poto banda vraiment année bien en bonté na bing sakai meilleur vœu. Merci pareillement. Mystère Siatou. Maman. Bonne année, hein, 2017, les 11 janvier. Hein? On est le 11, papa, les 11, hein? Le 10. Le 10, hein? Ouais. Et il y a ok, le 10, donc le 10 janvier 2017, tu peux nous dire merci, Mystère Siatou. Tu peux nous dire merci. Nous avons commencé en 2017. Nous avons fait Sika, Tokoti, Malamu, Mikakato de Mingi en 2016. Vraiment, tu remercies Nzambe pour basousou bakotité, biso Tokoti. Tokota na biso ko banakala. Banato ya na mokili. Bato baka o koti bien. Bato na so moto na te si Tokota ko bimande moto ezaka likambo ya bimina 2016. To lingane ko bimate. Wato bimite mokana Nzambe zaka ya Nzambe. Ya moto pesi matondo mingi na yimoko mozanisi likolo na se. Mbula oyo ezala ba bénédiction mingi na bana nyonso ya Afrika na bana ya monde entier. Et puis mbula oyo loko na kosenga surtout na biso ba congolais to luka elongi ya Nzambe potoka bonaki mingi na Nzambe na 2016 makambo eleki na 2016 ezalaki pasi donc 2017 moto na moto aluka elongi ya Nzambe
haluka réconciliation atika binemi po eza na tina te nzoto eza mabele toyeba kolimbisana toyeba kosenga pardon po le pardon ça libère pardon elibéraka ennemi eza na suka te linga moninga na yo ndenge okomi lingaka yo moko. Amen. Boyo qui est prophète. Na bosse aux prophète moloto hein. La prophétie aux moloto. Si vous commencez au côté achat, comme ceux qui est mené. Voilà. Si vous commencez au côté beauté comme papa Wemba. Voilà. Au sangi sur la nuance. Donc nous c'est ça mystère c'est à tout. Voilà. Ah boyo qui est donc bo bateka ba kina simana yemo wazandi minyo soto wana. Mais en tout cas quand to lobi vraiment to pesinza mais merci ndenza mais la biso comme simso na mbula o sika na ba sika na mystère o lobi amba to kota na émission to tika binemi totika kofinga totika kotonga totika kanisela pe baninga mabe mo vandi ko komi mo komi ka mitomane ofundeka likamuna yo komi pe ya solo totika makamu sotu wana toyeba kolingana toyeba kolimbisana toyeba kosengana pardon na bakisika na o message ya to ya lobby na peso merci na ndenge on dit ko répondre na invitation na kali ça fait longtemps na to travailler na plateau moko hein ça fait très longtemps to vandi plateau mon côté to ko sala ta et ko sala te attends bah 10 mois on a connaissé hein on a trouvé le plateau mon corps. Ouais, ça fait longtemps. Ah ça fait longtemps oui to meli parce que na bien monsieur suka to saki na yo zaki ya testament tangu king kester akufaka to saki monsieur ngai mona na mama Rosa na pese ba bisous. Alors merci ngo ya ka toujours ko répondre na ba na invitation nanga et puis naza ko informer que bato balinga monsieur papa nous pour le mariage balinga ko mingi parce que bo ba singanga ko ya mukoni siko ba mona rayo ozara comédien te mais ozalaka éducateur ou ba makambo moko oyo kutu bato basala comédie balobaka te babi elekelaka bango mystère muto sekisa makambo lobaka lekina bato basala comédie te voilà pourquoi lelo na bengiso à la demande ya ba maman pona to solo la makambo oyo etali mibali ba message gigolo yo makambo oyo ngala bengiso le pona to solo la lelo. Merci maman nazawa pona bango nazawa pona batonyo surtout oyo baningaka kolanda masolo na biso pour masolo na biso ce que lendi saka bango to lobaka gloire à Dieu pour mokili salama na liloba donc voilà ya mona zawana to bana émission na biso nzambe ya kumba biso mai to bimisa lelo et du fait pe mitema ya bato ba kolanda biso amen amate mai bayoka ka mikolo nyonso monsieur Zazaka ndingisa na bango te maloba nyonso utaka pa ya nzambe te malgré mokili salama na liloba ezali maloba mosusu bosololi bato ba retenir quelque chose donc mboka na biso Congo ebongi tozaka pe na ba émission ya lolenge boye ko tete ko bongisa mabuta na biso to ko koyeba ndenge tokoki kotambola na mokili oyo ya se nul n'est parfait na mokili oyo ya se. Ba maman ba bengi mingi ba lobi maman nitu ya solo to mona ke biso papa pour le mariage obeta ka sete mingi na basi ba batela mabala ce que c'est l'émission ce que tu veux retenir quelque chose tu retenir ka maman nitu lobi to za na soumission maman nitu abi moi si mutabongisa ka libala maman nitu lobi mingi ba lobi esungi bango po bazo sale la paix ezo sale c'est na mabala na bango mais ba retour payer ba habiter bon le belana no pe ba papa parce que ba papa ba maman ba bengi ba lobi wala umona pisingana neti kana ye sero na binga bitala neti kananga mobali asalaka ngana salaka toza na bana na mboko ezali mo ba aide zaka moi par-ci par-là mais mobali mbongo oyo yazwaka salaire alingi ko bimisa te makambo nyonso atikelika mwasi non seulement atikeli makambo ka mwasi alingi na o mwasi azozwa ya bana na oya musala abakisela kesus aussi longtemps que ya ye. Donc fiche de paie moi c'est mon arrêté salaire moi c'est à éviter mais yé aïe salaire à moi si aïe fiche de paie à moi si avant de continuer pourquoi le banini par rapport à l'économie bali au bazin bizeli à l'olingo. Merci maman pambatele to zali ko lobela mingi mi bali omoni na couple nyonso na lobaka ngo chaque fois eloko liboso numéro 1 na kati ya couple ezalaka dialogue ezali masolo ya kosolola na kati ya couple soki bozali kosolola na banzi makambo nyonso ekoya te oyebi mboka tovandi ezali Afrique te ezali bongo poto awa na poto mwasi akosala mobali pe akosala bato bavandaka na couple mpona kosalisana loboko moko ekoki kosokola elongi te mpe mosapi moko ekoki kosokola elongi te yango to monaka ke mwasi aza kosala mobali pe azali kosala
na suka na ngeza nini po basangisa bakoka ko s'en sortir na ba difficulté o bazali confronté na yango na kati ya libala. Mais lokola ba mama baleli comportement ya mibali mibali oyo basalaka ndenge lobi wana ya kobomba fiche de paye salaire moi ça éviter et puis nini sous solobaki achara misuka na mbongo mwasi oya ye kutu salaire ne mwasi ya éviter numéro 4 bleu mwasi ya éviter mais mwasi ba yebika kenda musala azwa salaire mais ye oyo ya mwasi ayebi ke mwasi nanga azwaka 100 €, ayebi ke mwasi nanga azwaka 20 € na mbongo bana, ayebi donc ya mwasi ya donc entre bango mibale na couple transparence, moi la femme elle est transparente mais mobali asa makamuna na nkuku alinga ko kipenda kute alinga ko sumba même biloko kolia pona bana ndako alingi te oya biso mwasi me ba futa kioti me ba futa ki bana ngoti donc mbongo neza pona yekana bilamba na yeka katoloba. Voilà, merci maman Eliane. Moi on est pour na bilamba na voiture na essence na donc on a mais na libumune moko lia na bana o ya boti. Donc moi c'est bien nazo vivre la femme seule, c'est comme si na mobilité mais na mobile mais mobile irresponsable. Voilà pourquoi na bengi bango ba gigolo. Voilà. Merci maman Eliane. Omoni ba mibali oyo basala ka bongo baza ba inconscient. Ngana benga bango ba inconscient pambate ozo bomanzala na bana oyo yo boti. Ya yo o adopté te mais ya yo penza. Voilà. O ba benga biologique. Voilà. Alors, ba mibali mingi baza égoïste. Na kati ya couple esengeli moko azala égoïste. Soko za égoïste ozomitala kaka yo. La Bible nous dit Jésus était venu pour nous amikabaki pour na biso. Donc na vie esengaka à un moment donné qu'on se sacrifier pour na pe moninga pour revenir en couple. Donc on se sacrifier pour na moninga. Mais mingi tozomona ba mama bomoni kaka bazana mabala mais ezaka susu mabala penza te parce que mingi baza malheureuse ba malheureuse penza bazolela ba mama bazolela lisomo nini ba mama basali po balela ka boyi mibali bakome na motema makasi koleka kutu Satan. Ozomona ba mama bazolela bazonyokoma. Il y a des femmes ozomona baza en couple mais elles se tapent toutes seules vie à famille modèle. Voilà, maman okende nanu kayo azongi il faut s'occuper na devoir à bana et azongi il faut alamba pour mobali alia il faut surveiller il faut ampoule kutu ya ndako il faut la mobali mopaya moko mwana mobali soka ye asinga echela na ampoule parce que mobali azaka na tante. Mais na libanda azana temps na libanda na temps na banganda le yibisa bangona ba ifunga mawapi papa yebi donc akoma lokola solo akoyoka solo ntaba na bantaba ba yina yepamba te pa ibalela ka bango yazanga kate donc papa akoma na masolo nyonso ya monde azali oloba ya politique surtout ya politique ça bandeli yango politique ndé envoûtement oyo ekoti eleki kutu ndenge sata yimoko amfutaka bato pour kongola komi makasi na politique moni loko ya kobanda na kimukolo ezala kapasi likamukongaka obandi na bomwana ozoyeba ke politique ezaboy mais kongola zui politique na kimukolo alekisi na dose akomukota na politique o italiete moni Donald Trump akoti na Amerique na tiki yozo kombongo te yo comme ça je mon nango mais c'est Trump Donald na pesi mbote mopao aziongo déjà avant ya umisarate na Sarkozy atiki Hollande da soit atiki ki poto Sarkozy longo ya lo ngape ama ele atiki mais azoki Hollande te azoki Hollande te ngana oyebi ki akonte na valse akonte na valse ngana mo koza valse total la pour surprise à l'élection komi bozo konte na moto omona lekité voilà tozonga na lisolo na biso komola komi kokota na makambo italiété ozomona donc or que avant okendo kombola pa ya voisin kombola nano na liboso ya lopango na yo tozomona ba foyer na biso ba mama bazolela bazomona pasi ya moni tozosala émission oyo donc ba papa to meka kobongisa comportement mibali ya bongo na benga bango égoïste awo ezali mwasi tia loboko mobali tia loboko parce que nyonso wana ezali fruit ya bana babebaka pourquoi soki papa a abandonné famille na ye papa ko abandonné famille na yo na ignorance na influence ya ba camarade akozwa yo toketa la match toketa la ndule toketa discuter politique to boyi il y a un temps pour tout chaque chose a son temps mais pesa moi temps moke na kata famille na yo pour monta ko bongso famille azate yango moni
soki babimi na mwasi na yo kopesa faute te mpo ozofungola porte eloko moke lokola mpule bana basokolaka wana yo moko mpo osokolaka wana fomona mo ekufi na couloir ona kosala naza na temps te na kosala me na libanda oza na temps pesa mpe temps na ndako na yo donc bozala na dialogue mpo boyeba fai eza wapi fai eza wapi kote nini tokoki kobongisa mais soki bozosola te oyo akoti na ndenge na ye oyo aye na ndenge na ye donc okoyeba te bana si balalaki badevoir bamama mpe oyebi tokuta Kinshasa badevoir na Kinshasa tosala kutu badevoir te ozomona surtout nayebi ya Selina sele moko avandaka awa na France na Bordeaux napesi ye mbote yo classe kutu atangano ya malamu te azwi chance aye na poto na nzela ngola na makasi kaka ya bombongo aya boye o sala mona badevoir bon classe awa eza lokola biso bapara motu tosala kende kotika ye na classe kende mpe kozwa ye alia na 11h okende ozongisa ye na pokwa soso bamona yo okomi lokola mpoza kotanga me donc bamese mpe ya awa soki amoni mwana ya biso bato mwindu omona moke moke ya madame venez ton fils a fait ça tomoni totia ye boye na ekola bazoba mpo abakoma kotala mwana aza violent fo okende omona assistance sociale mwana o comportement na ye seka kokoma bandi mpo eza kaka balongola ye batia ye na classe oyo ebimisaka misala maboko ozomona ekoma lokola mwa kotelisi basala réunion mwana moto mwindu akoki kobonga te soki azaka mobulu comportement tomoni yango clair te il faut babengisa bino basala momi papa aza te papa soko ye na kwiti estce na tongo kokotika bana te papa yango mpe mosu omona mpe côté devoir mpe aza faible akimaka mpe aire moko amona devoir nga koto na nkoka te ayebi ke côté devoir mama aza makasi na aire ya devoir ye akimi ye côté wana akoka te ba D6 au carré to ko négligeant awa rattraper ba parents ozomona mwana zotala yo zo lobana yo ke mon faut l'axailler ndenge devoir ezali faut le bien même résultat à l'école mais papa tali si on a na 20h non ça la devoir kaka faut asala tout abima pour bien soina na mama kaka pour so kotikilier 3 fois na mona papa congolais 3 fois asali devoir à mwana zo kaka zéro à refaire ozomona parce que makambo to kutiawa yango te to kanaka ozomona poto ezalaki mboka toye koluka poto zwa tozonga mais tozomela komi ke tomoni basi awa tomoni mibali awa nzambe tobala po mbula ezopusana po bani mpe kobota mais tokutani awa soki so bali obani omona caractère ya mobali yango ebandi kobima mobali mosusu okomoni boye beau garçon mbinga moustache favori encore mibali ya Congo balinga produit balisu ya mwindu te lokola balembe nza baki chokola nazomona mikolo azotela nayebi te soki okotuna kaka malili ya poto malili yango etelesaka na matama bamosuku toyoka omai te mai ya moto na osokola etelesaka nzoka avalala azokofrote wana ozomona nzambe kutu asali yo olingi to olingi okorige ye olingi opakula mpo olobaka ndenge asali yo mabe ebongo mutu oyo obali olinga ye kaka malamu te tolinga basi na biso tolinga bango vraiment na motema mpo tozalaka mosusu omona alingi kaka mpona intérêt abike bon lokola na ye mwa sika mwa eloko ya nzoto eza te namoni mwa mwasi aza bien tika nakende na ye nazwa abali mpe me na motema yango te abali pe ntango baovanda lobilobi wana azwi eloko nzoto oyebi ti soki asi azwi eloko ye alingaki akoma likolo baproblème ale bokabwane atiki ona bana na kati oyo naloba te pardon bana mosusu baza na kati ya ndako bato bazomona bamwa mwana bakoti bana kitoko mwana ke classe nzoka ye papa ayebi te ke ayebi nini asa motema bana oyo baza bana te baza mokanda être humain ye soki atali banga omokanda na ngai donc oboti mwana te ozomona mpo adage moko lobaka na Congo tobotaka motema me tobotaka mwana te te tobotaka mwana tobotaka motema te tobotaka mwana me tobotaka motema te awa na pote okoma tobotaka motema me tobotaka mwana te tobotaka mokanda me tobotaka mwana te oremplace valeur ya nzambe oyo asali moto yo ozomona mokanda na miso na yo nzambe akosepela te ozomona foya ndenge wana mwana ndenge wana
okolinga ye penza te ozomonika penza oyo imda apesanga doka ozo comprendre apesa yo te aza mutu nzambe apesaki na nzela ya bino na mwasi wana mpo bobota me na makanisi na yo lokola ozwa mokanda mpana yo makambo nyonso esili elongwe. Alors mwasi azomona pasi na kati ya couple, mwasi kolela ya mwasi nzambe ayokaka yango. Bapapa tozongisa examen de conscience total asima parce que mama koloba soka lobi impoli okata mangala afingi kutuna mama mwa fille mama ya mwasi mabe okomi otala mabe ya mama mwasi oli otala mwasi na yo bali okomi mama na yo boye papa na yo boye kaka koluka ba raison maloba mosusu ntango toswanaka na kati ya couple eblesaka. Mwasi aza moto oyo aza sanduku mwasi ayebi kobomba likambo mosusu moya bimisango boye eza te bablessure intérieure basi mingi bazoka mameli ya soko fungoli motema ya basi mingi okomona basicatrice mosusu ekauki te bapota oyo bazokisaki lobi bakobakisa susu mosusu ozomona mwasi na yo moko ozofinga ye makambo oyo soko azokende na ata na train soko aza ata na kayo akanisi maya miso etani mwana mwasi mosusu asei mosala ya 16h mais po azonga na ndako azomona kilo na kokuta bandi wana akomona mabe po akuta yo po maloba bato bazobenga mingi boloba te tokoyamba telefone te bateko tozosala émission direct oete répondre bino eza te émission ya nsima bobanda kobenga direct tosalaka kaka te bémission ya polémique jiba lobi boye wera lobi boye asali boye mikolo eza wata mikolo eza kaka wata Fabregas mikolo ba bana cheka Robino te na wana mususu nane tata mapasa na mwindi comme na mususu sele scam te bitumba shibena bo esila ba baza sute esila wana kaloko baza na mukili ba te bitumba na ba mikolo na bitumba mikolo eza penza kaya wata bitumba Kongo eza sele scam bitumba Kongo za lokola wala ya ba musicien première année sili moi c'est moka bimaka na kaleson atie boy to le kasikoyo la troisième rande et neti mkongo ke na kabongo la politique sofaki la politique badibanga wanye badibanga to permis et bimi basango baye troisième rande quatrième rande premier dialogue mona kate comment ça kalika mbala moko te to sali dialogue ali boso et balé yami balé soke ya sato ndenge pe to vivaka na Congo ya ko couple pe ba solution za la raté ça lokola mboka nzambe et le bien tel leader parce Francis Lola lobby mboka malabo ye bango na ba couple pour mboka za la bien leader pasteur Francis Lola pe mbote abi mboka po za bien faut bomba ba couple so ba couple ya bien te mboka pe moeza malamu ezate za lokola Congo ba couple ya malamu te Congo pe zo tambola te kasi makambo eza ya mboka ekoti na ba couple komona pe moi ça muta rassemblement mobali muta pouvoir bana bata nini ya MLC donc nyonso wana epesi que baza pe na ba Frank Diongo na bango kuna pe mona Lambert Mende mwasi aloba okanza ministre information pas simbi téléphone donc mobali azona bo solola yoka moete nasika siko foto la biloko bako banga yete uti chini mobala fandi kaka boya zotala mwasi bilobela asiso le loko ko attaquer basi teleza mama mibali ko dévier mission na dévier te mama tozokende lezo mama mibali ko yoka na mobali oyo omoi bikoti na bango baolata mikolo boye o papa bakufela ki oyebi ke mobali wana aye kosenga mwasi opesanga 80 € pour faire que dosomba so ekona ebi prix na ngoto masere 80 € ake sombe loko mwasi abikana na mbongo tabiyo kanisi nini yebi kutu baba so balinganga d'ailleurs kutu na kepa intel obi batu combien baza posa baza na place na yo na kepa intel ake ndopesanga 80 donc abimi pa ke ya posa 80 posa mbe ekoti loko ba PCT na ndako ale abimi ake omoni mama asenga 80 wana po ayebi ke mbongo bana eleki ozomona soki tokei tozongi moto amemaka zemi ezali mama amemaka zemi 9 mois abokoli mwana mbongo yango mpe combien oyo towelelaka wana eza mbongo ekokosisa bino valeur bokokabola bino tikela mama po mama aza na makambo mosusu yo okokosala te mama aza akoloba no teke epesanga otana somba rouge à lèvre parce que biso nyonso toyebi ana poto bino mibali bopesaka na bino mpe mbasi mbongo te mwasi ana poto toyebi amilatisaka amikipaka ye moko mobali mpe amikipa en plus total bien la plupart ba couple basi nde bakipaka bana
pour mon alata mon basket à bien il faut moi ça kanga motema à côté qui moi likelemba alata bino ba papa côté wana en tout cas bokipakate mabala ki chasse zaki na bobi ke ndenge mobala bali bo bali penza libota abali penza ko mona obokila kufi amisi pe mbonga sanduko akundi boke est-ce que mbali ya poto bizali obino bozana est-ce que ça la rasul ngwana ezala rasul bola tsaka na bino pe basite bosaka pete bezaka ka bolingo sangisi bato mibali bavanda mais bolingo mo pe sangisi bino olipe pesa pe moninga bolingo azopesa yo zozokisaka kozokisa chaque jour yango nazoloba yango yebisa na bandeko na mibali lelo lotika na bamama bavanda bandoka mibali tozonga bato tolinga basi na biso pamba te bango bazali bato oyo tozopase na bango bamoma ensemble tozosala na bango tozofonde bafoyer tozobota bana na bango alors baza pe bato baza na motema so baza kolela boye nzambe akoyoka bango eza pe malamu te mpo na yo mobali bacharge nyonso kotia kolingo intere te kaka mbongo soki apesi mbongo te okangi elongi obude ozoloba susu te pamba te elamba moko ebimaki oyeba eke mwasi salaire fe eleka na mbongo bana abakisela yo mpo kende osomba yo me wana eza yo moto kolata mwana no akolata yo ti te mwasi na yo azolata yango te eza bisengo na yo poso alati yango ake na nganda akokende wapi soki olati elamba akebeta masala politique ekoma ye kutu fa alongo na ye pe te ozomona donc nyonso wana tozotala linga basi na biso pamba te bazomona pasi mingi bacouple elo ezokufa pamba te miso bavandi kaka mpona kovanda mpo soki na bwaki ye libanda na kobima mwasi mabe famille na ye bakoloba mpo ani bobongisaki te mais basololaka te mobali alingi dialogue ata moke te mobali aza brutal okanisa nayebi te soki kaka mwasi afungoli monoko akateli elingala ozomona soki kaka mwasi asali boye bacharge nyonso ya ndako otikeli mama azomona pasi basi mosusu bakomosala bavc mpo makanisi eleki mingi susi soki ekoti mingi mwasi esisaka bote ya mwasi mwasi soki azokanisa mingi ata beyonce wana aza kitoko me topesi basusi moko ya 8 mois okomona beyonce wana akobeba akokoma susu kitoko te mwasi abongi na basosiete mwasi abongi azala heureuse azala ata azolia malamu te ata azolatisa ye te mais affection oyo ozopesa na mwasi na yo mwasi ayebaka ke mobali oyo aza na eloko te lobi ya kozwa mosusu mpe ezaka mpo lobi ya kozwa te mister ezaka yake bolingo esangisi bino bovandi kaka parce que bolingo eza kaka eza mbongo te nzambe mpe asala te bato nyonso bazwa ozomona kozala na société mpo nzambe atinda banyonso bazwa te bacouple mosusu kaka bozala heureux bozovivre soki tobaye mpona kozwa mystère nde bato poso baka na bana nde babalaka te poso kuta aza na mwasi sentinelle kuta aza na nef atekaka nde mapa na kwa azoteka nde mapa esalikama mbongo eza likama mbongo te eza nde bolingo moto aliboma azozwa mwasi amona bango te na zando ya monene moto aliboma abotisi ye mpe baboti mwana bato mpe balingi bazwa mwana wana bakima na bango moto aliboma azwi libanga alandi bango mpo ayebika monelaki mwana wana pasi ozomona moto aliboma arezonaka te tala napesa o ndakisa moko soso ya mwasi soki aza na bana 6 bana badindi na terase obimisi bana na ye me moko atikali soso akei na bana wana 4 akonte bango boye 1 2 3 moni 4 moko atikali atikaka mine mpo azongela moko azomwana te e soki amoni yo moto osimbi mwana soso na liboko akosala nini akomatela yo atya o manzaka azwa mwana na ye mpona bolingo oyo aza nango na mwana wana bamama bazalaka na bolingo ya bana me bapapa bazwaka bana mokanda apesinga mokanda aza peti wana apesanga dok momi na nga na akomona aza impoli arespectaka nga te mpo lelo na rien momi akoma kosala koganie nga me peti wana akomona okanelaka motu ozomona ekozala malamu te mpo okanelaka ye ozomona vanda na moto na âme et conscience po pasi ya butu lelo yaka mwasi wana moto akomona ngo oyo libanda oyo bapesaka yo mbongo nakotika yo bobi ndenge balelaka nga bazolela yo mpo ozowuta na ndako ya mwasi wana papa tika mwasi wana tikala yo moko omona bakolela yo te koyamba comportement ekochange ozomona donc tobongisa caractère pamba te bapapa tolekisi mingi tomeka kosonga bamama
baza bato oyo bazoki to kunda bango bapota na 2017 oyo ba mama ba vivre peu bien pour ba sendika keloko moko ba vivre bien to considérer bango Mister bolimbisi na kati maloba namoni avant to continuer ba makambo zoloba na Alexandre no bato eloko oui bien na bien moté maman Maxi bien-être na éviter na yoka kaka na lo melate maman pili soko meli oyo ba passe nyoso journée sili o makolo pasi o mukonga talipeka atali so yesa lo pasi so melika Maxi bien-être bongo soko lali soki mama lo bio bo pili kinikiza awa ya osakana te ndo ba papa so bona ngo besoin bo benga mama Elia ni tout bo kozonga pananga so besoin pa mama Elia ni tout te bo kozonga pa mama Carole bo kozonga pa pasteur Francis ngana lobi boy nazo te ka na permission ya mama Carole kolo nango ngala linga osanga makambo ba kongole ba sa te po ya salinga pena sa te nazo te na permission ya mama Carole kalala kolo Maxi bien-être na kenena na Regina Senga nano epa ya Alain Benza réalisateur na biso achi na biso alors maman il y a la providence présent musala oyo ngala sana ka on fait ça na yebi to la mona après service traiteur masomo na biso au service traiteur maman ni la providence na ba fête na biso nyo surtout tout nous sommes soutien a bon c'est le fait de na ba ye et comme le roi VIP tous vos événements mariage baptême très deuil conférence donc il y a qu'à VIP maman elle a mis tout met à votre service son service traiteur la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, il y a l'idée de production, ils sont très bien. Donc, il y a un bal. Il y a un anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Il y a un anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, il y a qui back. Oh, il y a un ministère, il y a un passé, c'est le premier anniversaire de l'église. Maman, ni toi, Ezali. Elle vous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Ah, Mr. Seto. Oui, et puis un mot, tu as un mot, Luca, il m'a monnaie, service traiteur, la Providence, n'est pas mon abondant, ngolu ya nzambe musala pe ezo kende liboso. Mais avant de continuer nous ko oyebisa na ba papa o bande bisa bango permettre ngana na pesa mbote na mama go deliver delicia na pesa na mbote parce que yaza na Suisse alinga ko mingi yupo ko pesa mbote mama go deliver delicia mbote kuna na Suisse pas ibozwami pesa pena ni Sylvie Mukadi mbote na États-Unis kuna Sylvie Mukadi alinga ko mama Sylvie mbote mama Sylvie Mukadi nzambe ya pambola bino esika bozwami na mboka en États-Unis ana Dallas kuna pas nani ko te pas donner moite en tout cas na pesi mbote ba pesi ba bisous belé pa ya Niki Mwaka joli quand en tout cas ba bisous na bino vraiment maman Julie Ilonga des gros bisous dada Ebenezer ba bisous yango na pesi belé dada Ebenezer na pesi ba bisous Dorcas Kapinga B1 des gros bisous ya salut ba bisous kalami te non ya toi déjà en janvier nzamba sunga ba mars déjà na za ba côté qu'on a bon c'est là déjà B1 oyebi kaka maman fallait ka na émission on s'est kabengé les petites ça des gros bisous qui n'attend pas bisous belé moi ça batagier tamba bolingo bo moi ne kolaka papa jia nga papa ça tout là eh mon
dino okoza andaka libala papa jiere ako mibali na bapoya boy yozobe ngana di otina kati ko ngana donc ko balukila yo ba c'est quoi papa JR Tamba yes quoi ça beau frère on a nga mingi azos comme mobile leki na Jacqueline Tamba on comprend yes quoi ça mobile né il y a tellement comme on est bimi papa JR et yeli opemba la moko oh maman Marie-Hélène Mada wa ko etu ba gros bisous na pesio et on peut se tenir tout mot tete papa ni to ni 15 ba mbote belé ba bonane na ye vraiment papa ni te pas aux alliés ba bonane ba meilleur 20 Nzambe ya pambola na bosani te na professeur sous paye na outi na Afrique du Sud et pas ya maman Pélagie molongani ya papa Simon na bossanité à la vidéo na bossanité Eric Tela le boss des boss na kata Bourg na bossanité Yemei hein oyo pena sini masolo Aïdor petit na ngai ya journaliste na kati Sud Africa vraiment Omar bambote mingi kuna na Jobour voilà bientôt tozomonana bambote bele pe na pese pas bonheur là de bambote bele papa je papa je lingezo nga lisusu ya solo lingezo nga so papa je mystère auto continuer mamuto banda ko bana banda ko net banda so tout à l'heure pour na bizali ya bande ko na yo mibali ndenge na so ba plainte pa basi oyebi keza so na ndeko mo sa bisinga lobi mobali na kata ndako boyokani ezate mais abenga ngo kaka viol parce que aux na posa ya maman tant maman za posa to yebi ke outa ko finga outa ko bima na yo oke pa yo kendaki ozongi lo mo ke mali les amingi na mtabana nga wana kangala singa lokwa vanda ka wana ozwi mama na makasi na ndenge na yo to benga ngoni violte ouais ça na ndako ba to ko vanda bongo ba ko vanda bongo te parce que ya on le bela na papa papa bazo pourtant yo sabola ba maman lo ba penza ouais le bela mutika ba monte papa ozo sala bongo ozo lobisa monte te mais tika ye oke ko mela bimela mela na yo na butu mutu sala la ki akokena ye musala oye ko komila ye sans consentement papa ezana wa peine na ya prison toujours condamné ba viol na Beni mais o ezo le kati ya bandako na biso toujours ko ko lo bangote il qui ya Beni po ya Beni kutu ezana zamba o ezo sani ezana ndako donc le kina ya Beni moto na yo moko pe bozaka na ye mais ozo lobisa ye te ozo bombe kanda na butu ozo ko violer mutu vraiment après wana ko tolobi nini atiki mama kuna akene pe na salon na canapé to sale le côté non papa ezali condamnable ezali égoïsme ozomona pour maman sala ngona consentement na yete yo muto yo ko sala sans ko demander le kola aux soldats au Kenya na Irak ozo mema bolingo to benga bango amour militaire to boy amour wana que ozo ya na ba commandement pour yo muto ya makasi non na libala faut dialogue ezalaka dialogue et zalaka ba papa to tika comportement wana ba maman baza objet sexuel te azali partenaire azali mwasi na yo to yebaka ko solola dialogue fo ezonga na 2017 mobali oyo akangaka makambo na mutema azoloba te sima nango explosaka près mabala mingi ezokufa tolingi te mabala ekufaka bongo po ezosalaki bana bazosala ba victime ozomona mala mususu tokaka papa na mama bakabwani na classe mayele esili akomi kosuba na bilamba akomi mutu moko azoloba lisusu te po nini je vois pas mon père mami where is my daddy on va faire le banano where is my daddy bangle kaka ndenge to yokola na kini na kini farto yokola end poba goda muninga to yakokuta na ngwana poto mwana zotu na yo dadi azate okomi na kozanga d'explication pour nini papa se comporter malamu mingi te et puis tant que se comporter bon ko kanisa te papa moi so ko sima nde ako supporter caractère yo zalango olinga ka yo olinga ko s'occuper na baninga te mi bali bazo mo anet ko kabwana moto eza facile de petana kana boy na ko sala mususu akena ipo yo ozana mususu na kozana na mususu yepe pa ke ya kozana mususu azo mususu ta mususu ya bien koleka yo koleka kutu yo azo respecter ye to sengi respect respecter moi c'est na yo pour muta ko respecter yo azali te papa c'est le moment papa maman se portera mingi
sola monoko ola mokana mobali oyo sola monoko mibali mosusu soki amelili yo bavere alingi kobrosete po alala alingi ye mpe moto awela bese basigarete epai masanga epai mobali mosusu monene ezoleka sola mapeka bato ya mosala oyo alingi mai te mibali mosusu na malili oyo nakosokolaka alobi intervalle sola mapeka epai mama azosiporte mibali mosusu oyo alali ameli perforce ameli mongonzo ale madesu eyokanaka te na malili oyo okomona mama salalaki ye na malemba akoti na sa kwete akangi yango poloko bapimelaki ye akangi bacoin ale akomopesa mopepe ozopoma mutu na moto babomi na beli nao babomi na sa kwete na malili solo wana ya mopepa nzoto mama na butu ekataka pongia okolinga mpima na kwete bakanga solo wana surtout mama azosiporte okolinga akenda tia parfum na ndako nzoka mopepa nzoto esanganaka te na solo ya parfum eyokanaka te mona solo yesusu makasi nyonso wana bamama basiportaka mingi omona mpe lelo naboyi na ngai yo mama kayeka motema bien alobi ne kaka ozo se rendre compte que eza bablessure intérieure ezokota lobi kuna naboyi na ngai yo mama azokanga motema donc est ce que yo zwaki kaposaki kaka mabe est ce que bolingo yango wana misesi ya to mabe mama mokolo moko otaka kosepela okokozwa mwasi no te tobima moke tokende ta cinéma tobima moke tokende restaurant mwasi abibanda obala ye ozwa kututa projet moko te oyo tobima ta vacances awa kaka na province oyo aza mwasi na yo kuna ndenge bokosolola boyeba ndenge bokokenda baprojet boza na couple mo bozaka ta na projet soka baswani kaka na mwasi yeka mpe bandeko ne mwasi mabe soka mwa likambo mbaka moko mpe bandeko azoyeba te ke basekaka ye otango bozonganaka kende mpe koyebisa bandeko noko mwasi malamu mikolo ya bongisi bizaleli yo so bozwani kaka badefo nyonso oke kobeta na libanda bato bazotala yo mpoma donc couple ezanga secret moke mokeba kobengisa bato baya kovandisa bino neti bana miketala asi boza nango oyo alobi boye bifundafunda mwasi afunda mobali afunda mwasi afunda na crédibilité na bino nyonso esila kutu ndenge olobi oso bato babia bazalaka abongo bango bazalaka bongo na bapare boponaka baregretaka kutu bato ndimaka donc par exemple on est koloka donc pourquoi ton ndimaka muke papa boni bonsoir te na bingi minuka pona bisa ke comportement na ye na to se pena ngote te na boy oyo kuna allo bonsoir parrain te ngala lembi mama makamazo sala na lingri sute okolinga lisusu te obosani ke libala eza na basacrifice bosololaka te comportement yo papa azotala te bafaute na yo ozomona te kaka ya mwasi papa mosusu bazali tika toloba makambo na bango lelo na libanda kuna bakomona mpenza mosantu chaque mardi aza na prière jeudi prière dimanche mais ndenge abetaka mongonzo na ndako mwasi abombaka asekele mais na libanda kuna bamona ke mosantu mais na kati ya ndako lion basi babomba yango nalobaki mama azali banke mama abombaka mobali na ye me makambo ebele banke mpe soki ebombi kobenga boya kozwa mbongo eleki mingi mpo edimine ozomona bamakambo mosusu bapapa basalaka me mwasi abombaka ozomona baso bomba makambo ebele mama mosusu akomona minaka ayebi defa mobali na ye soki ameli mingi asubaka mokoyoki noloba ngo te na assemblée me na libanda bayebi te kamelaka me mama abombeleka asekele wana abike ye ata bamona évangéliste boye me na ndako momeli monene wiski ezanga te epuis soko atindi osombele wiski so osombi te omemi ngambo akoma compare madele kuta azalaka bien soki anasengi wiski mba mwasi asombi metala yo est ce que so oza na mwasi fo compare na mwasi ozalaki na liboso eza mpasi mingi pamba te mibali mosusu bayebaka te ye azokanisa yango mwasi abangaka abike so na bino acontredire ye aoya kosilikawo azozwa makambo ya mwasi na ye ya kala azoya kobeta yango ozomona ntango tozalaki na intel ozomona ntango mais soki yo mwasi obandi kaka po ndenge tozalaka boye tozalaka mpe na balepase na biso en plus na soulevé eloko moko na kosala émission moko prochainement sur les passés po mabala mosusu ofa mpona passé kaka bapassé ola musa moninga 3h du matin yebisanga na avozalanga ozalaki na mibali combien na 3h nabia nzoka yo bimaka na roger papa
makambo bazaka na classe l'air on appelle yo pozo bima na fosine nani ngwaza ki nzambe entre bino po yeba ko kutana pozo mona do bana donc nyoso wana aussi bazuwa kala otila na 3h du matin misa na 3h otila mo bakanda ozo nga pe ko siliki apwani ote parce que donc kana kanisa kozala kana Pierre oh tant kanso za kina Simon tant kanisa za kina musuku moni ndengo na tekendo lukabano ya mikia zana na classe zana na 6e primaire doté déjà obiki ngana yeko doté na bombi po yo ozala yanga olela musabata ba 3h du matin yetse na bande na mbaba ndeko na mibali wana nyo na zo makambo uta pa bana ale oyoko yoka histoire moko fuite moko mwasi na bimaki na intel kala va koyebana olati yango papa ozomina te kozo mitya vese yo moko olimo vérifier na le passé ya mwasi na yo franchement zwela ye ndenge okuteli ye bongisa ye ndenge bokutani bobandi kobota makambo ne ya kala kobwaka liso te kanga page wana po seleka po yo mpe oza na bapase oyo osala et surtout basi na yokelaka mawa oyo aye libala esi ya mibotela tala biso bamama omibotela mpo mwasi nyonso ntango azokola akanaka asengaka na nzambe ke nzambe na nga suwe na nga ezali nabota bana na nga nyonso ya vi na nga na mobali moko eloko nini esalaka ke mama akoma kobota mwana tata mwana tata ezali kakutani na oyo mobali lokuta atrompe ye akosi ye oyo aza koloba na ye esalemi te mobali mwasi akolinga nini atika ye akende omeka chance pa mosusu mwana moko wana mpe abotisi ye yo kuna zwaki yo sobota komi lokola nakuta deja na bana na yo nakuta deja na bana yo linga na sali mobali mosusu akuti mwasi na bana azovivre bana na hypocrisie soki mwana asali mabe fo mona kobeta fo mona kofinga talobaka na bana yo natika televizio nanga mpona bango te lobaka na bana yo so bale balongolaka bazali lobaka na bana mosusu ya libabe so ya mwana mobali likolo mona papa ngo alati basket mwana yebisa mwana longola basket na ngai arespectaka nga talongola basket na nga te soki alati ya yo te papa ozwaki mama na bango akolata ya nani akenezo ya Manuel Val akenezo ya Louis Michel akeno yiba ya mosusu kutako aofinga tata bana ngo akufa naye mais yazanga na zuwa tata bana zuwa mutakufa asako na zuwa kaka bokele papa na bino ko suna ko benga na bino ozo comprendre donc bana ba mema koruza baza suna kimia te bazo azo laksa bango pena tete azo laksa bango vraiment vis-à-vis que ngate mutu na bota bino na linga bino te mobali donc bazuwa moko ya basuwa moko ya buzoba donc le bana ngo sana biso Marie Msam que son âme repose na peno ranze moné moko abi passer za ka bololo passer suka les alaka na ngote vrai ou faux vrai maman passer za na ka bololo passer suka les alaka te mais ye mobali semeki akoko benga semeki akala abengi po babota avant kuma na libalo bota ya yeba ki pe kozaki na bana abengi mama boni na bengi yo kaka pona yebisa yo ke et pas yo botela ya intel akufaki bi asali AVC aza na hôpital ozomona question nouvelle po yeba ki ye muto yeba ki bakoki ko effacer so yo mbala moko kaka te loba nanga lokola to yeba ki Mobutu allez président moko aye allez peuple congolais o bossa na Mobutu wana jamais à quoi effacer biso Mobutu mbala moko photo yeba ki mama Bobi pa yakenda azwi likambo boyebi mapaso ya mama Bobi moko bien akomi milliardaire bien moko akobala toyebaka bango toza obligé ya koyebaka masolo na bango ozomona ata na mosika ata na pembeni mais soki mobala moni bongo olongo na libala nwakala yo no selmeki kisemeki ekufaka te kisemeki etikalaka kaka mama Bobi ndenge aza wana atikala ex première dame nana kolongola ye yango moto moko te akolongola ye yango soki ezalaki mwasi no azalaki semeki ya bato so bakutani na bato ata na gare tala mwasi akala ya intel semeki na biso akala ozomona kisemeki eza kaka mobali soki ayoki bongo ata na nzela zuwa ameme tina ndako akolia te afimbani lokola farine batie levire abombe mibali tomeka kochange na 2017 totika kozokisa tellement bazomona soki na poto nayebi te basi baza ebele bakomi bamaître Chantal kamukaka toka bwana biso likamona koboya yo po ayebi ke non des choses aba na mibale misato soki aboyo
pour mutu muso kozona bana na ekomi moi mikakatano azanzambete mama basi mususu omona azana bana mitano mazwe pe mobali basi bisusu le pété nzambe oyo akonfondaka bato bamama eloko na kopesa bino conseil bomitika te moi poudre moi suki ozwi mwa moke basala yo mwa suki mwa mafuta komitika te mizala pena moke rouge à lèvre ozomona nyonso wana ekosalaki ozozala kaka toujours na kati ya bomwasi soko mpe yo mama omitiki sina boti na nga naza yafingaka nga na kotila botango nali ozosala erreur mama zwa courage telema na ngwi mibonga changer garde-robe na yo zwa bakaliswa midinda oyo ya kala bwaka tuna baninga string nini bimi ya sika meka kozwa basoutien moko basoutien gorge mama pe mitiki soutien mone matiti na kingo neto ngoko miboma na kisha to zabe yango soutien équateur mona mama tiego neto ko miboma mama bizongela zwa courage zwa miswa en charge mama zalaka boité na kisha zo waka kitoko hawo na poto ko na mobala zo miokolo na basosi bande ko no bazo kufa na sasa bazo tingo basango mama mizwa et ça na communauté 2 semaines moi ça ko changer ba poudre moi mafuta ko salisa suki okoza na mbongo teme okoza na bilamano misato mine mama bando kangama na roba mwindu na matanga to mona ko nango na ba fete na yango o mipesa te mama mitia ordre na vie na yo olobiki na kolia na midi et puis na poka na kolia kaka moke na lali pona meka kosala mwa nzoto na sala mwa boye donc ozomizongela mobala kotala o seka azwi mobali kaya kendaka mais mobali sokatali o na kozwa ye na komi jala nenga komi okomine tsopakolaka so mafuta te mobali okatoza mwasi moko osaka mécanique okuti garage bongo ye koseka te seigneur bokoka so ya bandeko balani ezongela bino te bamama ozwa courage na 2007 bomisongela kitoko mobali akobanga mama likambo eza te otie poudre obimi olakisi mobali ke yo mpoza moto olati bon naza koya nabimi nano oke wapi aya te nabimi mwa moke na yo mpo mabe te oketala moninga na yo mais azomona mpe kobimaka mama obimaka te okenda donc soko kaka église ndako jésus wana ozomonako azalaka na barobe ya bayodi basandale ya bakaza moto ezala kolata kosanze bilamba jabizu mutu etinaka baboma ye mama maria azalaki na bilamba ebele akosalisa mpe bafeti bamoziki donc yo komitika te bible toboyi te me yo moko mitala estce na miso ya nzambe naza propre nzambe mpe alingi bata salite te sino kokota bokonzi bwa likolo te biso tokotelema na ngwi bamama tokotelema na ngwi mama mosusu soko bandeli yo kolia neti koloka akosisa te azolia kaka po oyebi ke stress yana ba stress nakondanaka bango to yango nazopesa bamama to se contrôler totika bilia ya poto babiloko ebele eza na bavitamine ebele mama mona moke mokokoma koyoka nzala mpona bastress kata nzela wana bwaka mitala kanga motema ozolia 3 fois par jour ozotala tai na yo okozongela na yo mama aumelaka te mpona kozonga mobali moto aumelaka mpona kobonga tomonaka bango batia yo ka libanda omona enda komomela masanga na bagara omona na bapartout akomi kaka na nganda kwa soki ozonga ndako te ntongo etaneleka na nganda akomi na kotia masanga na basashe kotambola nango na banini basi babongaka noki me mibali si batia babongaka noki te olinga mwasi omwekake otokabwana kabwana olinga kodivorce par-ci par-là divorce mais mibali bazali équilibre basi bazali équilibre ya mibali soko oza na ntembe baboya yo ata ya bomeka kaka bamama bomeka kaka bomeka ngo le 1er mars bomeka kobwaka mibali na bino libanda 2 semaines bongo bozongela bango bokozwa bango neta wana bobwakilaki bango te mosusu mona communauté okanza dokozoma okuti boye liboma onini mosusu okola biso mibali toyina mai sona mapeke esangani ezwi na ya masanga balulaka bango libanda po mutu moko azobongisa ye na kati ya ndako ya libala mutu moko olinga badivorce pamba ko divorcaka obotisi mwasi odivorce oke koto sikoyo bazobosanaki mabe nyonso efutamaka mpe bolamu nyonso efutamaka okutamaka mabongo nzambe mpe azaka na bolingo na bandeko no mpe abaseko moko oyela bango okomika ser mpenza moyen te jona mpenza
jawana bote deba na tikie obosani ke yo pe osalaka mutu moko tako lobela bango miste yebisa bango nana awa sanke afuta masumu na ye toyoka yango bio tofungola matoi mibali il est grand temps ya kosauve bacouple na biso bamama baza mpe bato baza na mitema totika comportement ke yango masananga aza na raison toki mwasi azopikisa yo bacamarade tala le pour na le contre ya bicamarade mosusu azomema yo na nzela kufa mboka ekomi na maladi ebele mboka ekomi na makambo ebele mboka ekomi na bakisi ebele fo koyoka tolia mwasi na yo mwasi ntango atolingi ye te mais bozala quand même na dialogue mais biso mibali tokoma kolakisa mo vis-à-vis okomona na libanda oyebi nde bayambanga oyebi ndenge basoko na boyi nakozwa mosusu papa age ezokende nazoyamba mpo eza na motu mo azosirepasele chemise abonsele pantalon azobrosema basket ozala na mwa santo oza nango lelo osoko oza libanda kobandela chaque fois bandelaka vie ya zéro vie ya zéro babengani yo bandeli bana na yo komi komona bango na pasi séparation wana mosusu kutu ayebisi nga alobi omoni nde babengaka bana na ye baréunion des parents yeske mobali ako courant mais mobali alala na ndako te mais jour yango bakeka se retrouve ka na école abombe kote ne mwasi kote na ye do likambo boyeli kutu oyebi mpo oyebi kaka mona yebisanga so baréunion moko eza boke kutanaka na école ya bana tant mpo bobima wana mama azwi nzela ne papa azwi nzela na ye mais aza mobali nde na kati ya ndako ya libala mais asundoli ye mpo azwi mwa mosusu libanda asundoli mpo babika so na se na botisi kaka ya mibali boti konyokola basiko ekomi kaka so lokolo so botisaki déjà ale okomi kosa permettre kosala tout mpo ni mpo oyebi ke niko na tie na ndako akomi yanga okomi na baassurance nyonso obotisi epuis na ocomprendre mpe basi te mibali mpo apoto apesa bango mpe batelo oto ake abotisi Marie abotisi Madeleine abotisi so nani ye mutu moko abotisi ata 10 ka ana kati ya Paris mais sikoyo ntongo yo obotisi boti ba oyo ozosundola wana nani akoya korécupere bango nani zoba na yo aya kobokolela yo bana oyo tiki o réseau kaka bafutaka bana combien mwana kutaka cher surtout soka za muke bakushe bon affection mon a besoin affection papa na a besoin affection ya papa na ya mama papa ça na bon moi maman zo jouer des rôles ya papa na ya mama ah non comment yé moko tata yé moko mama mais c'est ça mobile na ndako et ko yiko sala matin na 2017 bana ba mona ka papa te ba mona ki par akotaka 1h du matin abimi 5h pour na musala akotaki bango balali abimi pe balali oh non son salité bokozwa boyete mosusu kutu ayebisi ngai lokola mona aza déjà na ba 10 azwi téléphone apesi mwana benga papa mama na nga sosola mwasi ebandi nini banapesa mwana téléphone abenga papa mokei 3 jours soki nga nabengi yo olingo yamba te yango nasaleli mwana numéro so anama mais non naki na kozonga kaka na ozonga kaka kopesa mwana téléphone abenga nga te oyebi papa ino pour le mariage na beza mpona kobebisa te mais mpona kobongisa basi bayokaka mikolo omona osala batele réalité makambo kolamba nekendeki mpa mama rose akuna surprise asali banini komani bafumbwa babengi nga mama nga mpe na mekeki modele ya fumbwa mama rose mama biso mwana mbe baponda madesu baprojet ezali nga mpenza basi bazoyoka yebisa na bandeko na mibali pourquoi mwasi pourquoi konyokola mwasi apasi ezaka pasi nazoyeba pasi na yo nga kala nazalaka mwasi ozomona natika po mabe eleki ozomona donc ozaka tantine kembe omona mpe tantine siatu natika mama natika tokomona mpo tantine natika mama natika ozaki tantine nazalaka mwasi na motema nayebi pasi nini mama amonaka bapapa tokoseka tokoloba nini nyonso tolingi mais tomeka kobongisa comportement mama aza wana mpona koteya bamama nayebiki bamama mpe baza na part ya responsabilité na bango wana tokotikela mama bapapa nde tozali bachef soki toyebaka te bachef de famille un père de famille c'est celui qui détient la clé de la famille ozomona avant nzambe aya na mapamboli na kati ya ndako fo bozala na dialogue nzambe ndenge apesaka mapamboli alingaka te couple ezala na badiscussion wana omona ata na mosala ekomarche te bokomona na makambo nyonso ekotambola te comportement toza nango topesa mwa ta moke na famille na biso vie de couple oyo topetelaka tolo vie de couple mibali il est grand temps retard ezalaka nango te soki omoni kosaka likambo boye te lelo mpenza soki ozotala ngai yo ndeko molingani bien aimé dans le Seigneur bafrère na ngai ya kwiti bafrère en crise oyo ozolanda ngai na minute oyo
Zoa conscience olobi ke lobby na ko banda ko lobby sa mwasi na ngai je t'aime toyoka les sociétés oloba suna mwasi no te bazana besoin ya koyoka ba mwasi ngaka ba parole oyo édifiaka ye ou epesaka ye plaisir kaka chaque fois ba parole ma blessante oyebaka te place openza moto abengi biso mama nito tellement maloba bango epesa nga pasi azokisinga motema tellement mama nalembi nasala nini nga azaka vanda kaka nzamba osunga vanda kaka bazobosana keloko moko te faut opesa bamama merci ya mystère mibali babimaka libanda bakenda kodekone mais mwasi soki adekone vie baby na yo moko mobali mal chance koti na kati ya ndako okozwa susu te libabela yo ekolanda yo te parce que pour mwasi abimi libanda et puis mwasi soki abimi libanda ngwana c'est pour récupérer ye ekei passe ake na bachance nyonso garder mwasi na yo pour sauver mwa moke oyo etikali po mobali mosusu ozomona kaka aoloba nini ngamu nabengisa ye na poto ngamu nasalaka ye boye ayebokoma te bato oyo na mokila kala classe elaki te me bacouple ezalaki baza kovivre ndenge nini bo bapapa na biso soka ba mama so bakenda classe batanga ozomona mwasi kutu ozoloba ayebokoma te mozotikele badevoir ya bana atsaela mozolinga bana wana bazwa na examen olinga bana wana bazwa na examen bana bakozwa brevet te bakozwa diplôme te ozomona olingi bana baza na mayele faut participer so boyebi ke bino mibale bosali classe mingi te bokoki kosenga recours na bato mosusu bazali apesaka mwana bino cours asalisaka ye badevoir mais bopesa ke moi quelque chose na fin du mois ozomona tous les moyens bon biso no tozwi chance te tokomona bauniversité tosala boye mpo tosala badevoir ya bana mais bosolola boluka terrain d'attente ozomona tomemana te lokola nyama na kati ya zamba mpoto ezali mboka tozali banda ya mboka évidemment tokuti mitindo misusu na mboka bapayake bazofuta mwasi bazofuta mwana mais kotia elikia na yo na wana te combien yango bapesaka mama oyo okangela ye kanda yozwa ndambo somba bilamba totika bakaraktere wana pamba te nzambe azali nzambe ya juste nzambe azali zoba te atikaka mama alelaka ebongo yo na mobulu na yo libanda ozalaka bien ozalaka kaka bien ti omona kuna mpe kosukela yo mabe po mwasi ozotika na ozozwa komona bango kaka basi okopa kobongisa wana kuta libanda oyo olingo mpo oza na motu na ndako awe so oza na motu te okasi kolingo ndenge ozolingi wana akolingo mpe te po aza motu aosa mwa concurrence wana ya rivalité wana ezozala aoselema mwa bien mais oyo ndako aboyoka totala soki okoma déséquilibre te sikoyo eloko na wa esika mibali nazokama mystère toza na baexemple ebele soki otali toza mwa bafamille mosusu bajoueur oyo omonake papa asundola mama na bana mwasi akolisi bana na ye moko bana bakoli lelo bana bakomi bajoueur papa okomi kolia bamiette papa mobokoli akomi kolia koleka yo parce que tu n'étais pas là ye moto azalaki présent na ntango otikaki mwasi na ona bana même mpe na bamusicien tozomona bamusicien mosusu tozomona toloba teke intel yo mpoza wana oyebi osundoli na yo mwasi na bana lokola toyebaka avenir te lelo mona libota ebimisi musicien moko ya monene ebimisi joueur moko ya monene mais papa lokola yo osundolaka mama mwana atikali na haine ke non na préféré kutu papa moboko lelanga ke papa o asali ni abotinga se koko te ata bato te non bakomi na mbeba te ou bien obasi bakoti na kati ya mbeba bakoka kobongisa mibali merci mama Eliane mibali kala berel musungu ni mama lobiao okoki kotika bana moyebi lobi te via mutu mutayeba kango zalika ka nzambe bana wana bazokola na pasi nzambe alingaka libota ya ndenge wana po atia semence na ye bajoueur bele tozomona wa kobeka bana eza mosala ya mbongo mingi awa na poto ndenge mama lobi papa moboko laza na droite alia po ye mutu apesaki bango biloko ya kolia basali bango badevoir yo ozalaki babelaki mpe aveye mpe na mama na bango amemi na baurgence yo ozosala bisengo na bamadeleine sikoyo nzambe asalaka tala makambo sa nzambe na kati ya bana wana yo moto obotaki bango père biologique mwana moko abimi star monene abimi joueur monene sikoyo okomi na pasi po olia fruit oyo
mbuma oyo yo lonaki papa moboko lia botaki bango te mais bana bazaka pe reconnaissant bana awa bayebaki papa azalaki na biso na ntango boye na ntango boye omoni nyonso wana kopesa nzambe faute to koloba nga baloka wana komi mwasi mabe akabi bana akabolinga na bana na ngai mais ozalaki opi ntango bana na bazaka na posa na yo voilà bana bazaka toujours na posa ya papa na bango c'est le moment tozongisa bondeko po nzoto eza mabele tala nini tozokufa na poto awa tala tozokundama bavc bamaladi yo ozomona lelo yo mais lobi eza ya nzambe ndeko c'est le moment lobi toyebi yango te wela lelo po bana wana bakoki ata koyela yo mai ya komela ntango okomi na incapacité ya kosala makambo mosusu nzoto ozomona yango boye mais lobi oyebi te okozala ndenge nini zala na bana na yo mpo moto na moto na oyo ye eloko na yo eza ya yo oyo ya yo te eza kaka ya yo te bana wana baza makila na yo kotikaka bango nzala bongo te bazomona bazokola soki otali bana awa oyo bakolaka na libanda ya mboka na biso Congo baza na baquestion batunaka facilement baquestion mama kaka ma ya misu kolela papa ya bino bana mpe baza mike bazotala bazomonaka bana bamonaka oyebaka moma nini kofinga mwasi na yo te quand les enfants ils sont là ntango kofingafinga ye zoba makambo mabe kofinga ye ndumba okende kobala ye mpona nini okoki mpe kobongisa ndumba yo okutaki asabotaki na ye ta mwana ye moko efai kobala ye boti akomi ndumba abalaki esimbi te aye kokutana soki andimaki yo te nde andimi yo bokomi esika moko yo mpo opesi ye bana donc yo mpo okomisi ye ndumba vraiment totika kotraite bato oyo tolingi bandumba babordel bapite c'est pas bon bana bayokaka bamakambo wana toyebaka moma nini tolingi kosola en couple ozomona donc bapapa tomeka ele grand temps ezosalanga mpasi soki bamama bazolela yango Congo ezokende liboso te mpo bamama bazolela balela na baviole balela na basouffrance bazosala awa na poto so baya konyokama mibali tobongisa comportement masanga esilaka te ntaba esilaka te nani alobi ke basa ndako bakoki koya kolia ntaba na nganda te na loi nini na constitution po kongola komakala botuse constitution te botuse constitution 64 yango mpe na moyelo esalite 64 ndako mpe ezali constitution ya ndako mpe ezali bapapa botuse constitution mpe te na boyi bapapa botuse constitution ya ndako bo a 5 ya ndako eya te esala dialogue donc tolingi dialogue na kati ya ndako tosolola tolinga basi na biso po lobi oyebi yango te mwasi aza ennemi na yo te bapapa mosusu baza babiso batanili yo kanda mibali mosusu balobaka te abombaka na motema tia bango na motema azokufa nango na motema ozomona omona kaka na bareaction baza bamibali tokomi bespere ya kokatela mangala kokata bapik pak nyonso wana ezokisa bamama facilement ezokata mangala kosala boye tusa bamama baza na pasi yango nazosenga bapapa tozongisa bolingo epai ya bamama na biso oyo tolingi bango oyo bazali bamama ya bana na biso po 2017 oyo nzambe mpe aya na mapamboli ozomona pasi yo moko pori ozokomplike vi na yo moko nzambe aza na babenediction kopesa yo mazotala bonne marche na yo alingi apambola yo mais ozotia bablocage bafamille oya koyina bandoki pour rien soki opesi ndoki occasion okota na ndako na bino bozofungola baporte na kiennemi 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours olobisaka ye te akosolola nani parfois bozaka bino mbele mpe na kati ya ndako nanu mpe boboti te mpo bacouple mosusu ezanani baboti te mosusu boboti me bana yango baza mike loba masolo nini osola na bana c'est ça masolo nini bokosola na bana ozopesa kote stek na bapate alingi ne kolia te fo force na nalia po alala lobi akokende classe mwasi akoma neti camarade ya télévision ayeba basérie nyonso na mutu mwasi soki akoti youtube akotika te bapapa eloko ekamisaka ngai na kati ya ndako mama Eliane papa na mama baza na Facebook mais baza bami te banda basenga o demande ti lelo alekaka ngoka na ndako mpenza boza bacouple mais boza bami te bozobanga na nini na bana
bana baza ba Facebook mais aboko za tata na bango ami ozomona tozokende wapi quelle division na réseaux sociaux déjà bien mon ndako bozolinga na te parce que papa muso aza mona akanga akendaki fête mo bona ma copine hein moi azimo copine yake acha na Facebook bon siko so amina mwasi madame akomona ti ya balingaka te ekamisaka nga papa lingi kozala mi oyebi ke infidélité mpo bapapa ye mo oyebi ezala makasi oyebi bino mbele bolinga likola mbe bomosalingaka na motema siko soki alobi akoma ami na madame mais moyen te bon bapetite nyonso yakenda kosala baventure nyonso yasalaka wana moyen te papa zongela mwasi na yo omipesi trop na ordinateur oremplace mwasi na yo na ordinateur okokota bando outa kayu ti ere olala bokosala baprojet ere nini ozomona okoma moto aba geme nga benga bango mibali ya geme nga moto oyebi te geme lol na Facebook surtout lol soki euta biloko yokakomanga lol geme snape eloba mbenza snape donc totika bareseau sociaux eye kobelisela biso bacouple ozomona mibali oyo tozozwa na ba Facebook na basi oyo tozozwa na ba Facebook eza bango te mobali nana mona te na Facebook mutate na profil na ye chômeur diamer solar écobiste kako yoka chef d'entreprise photo ya kotia fa ponango o penza meki kitoka bongo penza soki boza na tembe lobby na ba Facebook na biso nyonso totia ba photo oyo tolabukilaka totala na kotia j'aime nana kotia lord po ba photo na tobongamaka yango totiaka totia ba photo tozolabukila na sengi ba photo ya basi nyonso mibali nyonso ba photo ya 5h48 na bandi mukolo wana réseaux sociaux osala na ralenti lole kozala te jamais pe kozala te osomona donc totika komikosana totika ndenge balingi yo na Facebook ndenge pe lobi ya kolinga mususu ozomona mwasi ya Facebook aya kodéranger couple na yo te po couple na yo oyebi ye oye bombani na sima ya photo mususu pe omona pe alingi na Facebook ntango bakosola mwa pe Facebook yango soki baranini soki bazani soki asikani atindeli mwasi ya ndako po alakisaka mona mobali na onda adragenga atindeli yango nyonso wana ozozokisa ozopesa mwasi no valeur te moto akopesa mwasi no valeur azali te kaka yo moko mobali na ye moto akopesa ye valeur ezala aza matama ezala aza mokuse ezala aza molai ezala aza moke ezala aza monene ezala aza solo ezala aza ndenge nini mais soki yo mobali ozopesa mwasi na yo valeur na bandi batalibanda pe bakolanda bakopesa ye valeur mais soki yo moko ozokende dénigrer mwasi oyo ya yo na libanda bato ya libanda pe bakodénigre yo lokola yo moto ovandaka na ye ozopesa ye valeur te bozongisa bolingo bopesa bapapa bozongisa valeur ya bamama bazoki mingi bazomona pasi baza na derrière na bango toboyi te me na kosolola na dialogue nde tokobongisa bacouple na biso kovanda bana mpe bakokola alors ngawa bino bapapa naza na mingi ya koloba te oyo émission tobandi na 2017 toboyi baémission ya bapolitique toboyi ya kosala bapolémique toboyi ya kosala bamusicien tolingi tozonga na kati ya mabota na biso mpo ndenge bapapa bazokufela na ndenge bamama bazokufela bapapa baleki bazokufa mingi tala na kati ya ba-AVC na sala statistique namoni ke bapapa bazozwa mpe AVC mingi bamama mpe bazozwa me mingi te mpo nini oyo tozoluka tozokutana na yango donc celui qui tue par le paix périra aussi par le paix nzambe aza zoba te nzambe aza garçon moko akanisaka araisonnaka donc tokangama na parole de Dieu tokokolisa bana na biso na bonzambe masanga epekisami te nyonso epekisami te bangi epekisami te kindumba epekisami te mais la parole de Dieu nous dit ça te l'a tout est bon mais tout n'est pas utile et loko nete eza nango na ntina kibula sala na yo kimungando sala bangi mela masanga mela tire langue pesa mais yebe loko nini nzamba lingi ne loko nini nzamba lingi te na mwana me kotia elikia na yo na wana te combien ngo bapesaka mama oyo kanula ekanda yo zwa ndambo somba bilamba
totika ba caractère wana pamba te nzambe azali nzambe ya juste nzambe azali zoba te atikaka mama alelaka ebongo yo na mobulu na yo libanda ozalaka bien ozalaka kaka bien ti omona kuna mpe kosukela yo mabe bo mwasi ozotika na ozozwa komona bango kaka basi okoki kobongisa wana kuta libanda oyo lingo mpo oza na motu na ndako awe so oza na motu te akwasa kolingo ndenge azolingi wana akolingo mpe te po aza motu mingi babala mosusu pour un petit rien divorce et pour divorce naka mibali motu baosenga obi mwasi divorce na facilité te po mwasi abanga kotula donc nazali koloba que 2017 mama Eliane bamama bazoki mingi durant tous les années oyo tolekisi bazalaki humilié so na bi bazalaki mpo na lingi lisusu te bazala humilié na 2017 oyo bapapa tosala effort totia basi na biso na place oyo esengeli bazala ndenge bapapa na bamama bawumeli na bamama na biso baboti biso ebele tolo bateke bamama kaka bazalaki bien me bapapa bazalaki bien mais bazali kose supportane supporte moninga mpo moninga asupporte yo ozomona bamama mpe bayebi faiblesse na biso toyebi faiblesse ya bamama yango wana tozala na dialogue mpo bana bakola bien susi wana ya bana soki banzoko baza kobunda bamonaka mpasi ezali batiti bana baza kokola matiti bazomona mpasi me moye baloba ezali te donc voilà bapapa mpona eloko malamu mpe umelaka te mama tolobi mingi tozopesa conseil na bandi mbula oyo tobanango na baconseil pamba te mikolo ya kovivre na mokili toyebi te tikali moke tozokutani tozokufa na poto na diaspora oyoka lelo oyo akufi lobi oyo akufi mpo bamaladi ekomi mingi ntango tozokola biso bapapa bamaladi mpe ekomi kobima moke batension badiabete bafaiblesse sexuelle banini soki faiblesse eye maxi bien être soki faiblesse eye ata badiabete mpe ata badiabete wana nyonso batension okozwa omela kisi no ya diabete omela tension omeli kaka maxi ozosangisa na kisi no très bien esungaka makasi voilà donc tozoloba bongo apo balobo mameli na kataka bomwende azokende so na kati bosiliki eloko malamu mama tokati te me mateo tozoteya eleki mateya ndaka nzambe na ndaka nzambe bakoteya yo so babeti mbatawa zongisawa mwasi bazobetawa apesa lisusu litamo esuka wapi toza so na mokili ya kala te tozali ke soki mobali azosala mabe abeti awa bovanda bosolola papa mponi obeti awa falo obeta na lipeka falo osala boye ozomona donc voilà mpo na ngai ezosala nga pasi ezosala mpe mama pasi yango moni bamama babengaki biso mingi babengi mama Eliane mingi mpona comportement bapapa tosala kaka plaisir mpona kosala te tobongisa mpena comportement nzambe mpe akotika te akofuta mpo salaire ya péché nyonso ezali liwa yango ozomona bapapa bazokufa bajeune bazotika bana nano bakoli te mpona mabe bazosala bamama voilà tolinanga napesa bapapa lelo yango wana en tout cas merci na peso merci nangaki kanga mpe na clôturer monsieur kala ndenge nalobi na bapapa lezo ekeka moya bapapa ndenge bozonikola bamama ndenge bozomonisa bango mpasi nyonso tout olobi yebake batela oyo oza ne lelo parce que oyo alobi oyebi te ta mosu alelo ozomona aza mabe ntina te mais balobaki ntina te eza na ntina eloko omoni lelo eza na ntina te mais lobi oyebi te lobango ta marie misambo sekanga lelo mais lobi nanga oyebi yango te donc yango nakobandela so te mystère alobi na baraki émission papa nous pour le moment eza mpona kobebisa te mais eza mpona kobongisa motu nyonso ta kose retrouve na kambo tolobi oyo amoni ke eza ya mabe oyo asalaka abwaka yango azwa oyo ya malamu tosengi dialogue na kati ya bacouple nyonso même na bachéri oyo bozana na bachéri bozana na bafiancé na bokoti na kati ya ndako ya libala te botalaka baémission oyo parce que na veni ekoyede bino mpe nakoloba so ninde na mesana kaka bozana lika mosusu mpo nangi napesa bango nzambe apambola bango ndenge na mesana mpo nakaba mapamboli nakabaka nangi so bango nzambe apambola bango nayebi te soki oza lisika mbolo batenga na sukisa na ngai ndenge na sukiselaka émission na ngai naza liso na maloba te pamba te tokolemba koteya bango te nanga kaka napesa bameilleur vœu na du monde mvuma habilleur na ngai du monde mvuma napesa bambote pasteur Francis Lola bambote na yo epai ozali nabosani te vraiment napesi pasteur monene oyo ateyaka biso pasteur révérend évangéliste John Makengo
na pesi mbote ipa ya zali na pesi pasteur Ima na pesi ba mbote ozana bango belé na zamba pasteur mona Paul Nkiem pasteur na maison forte na ba pasteur na pasteur mongo Lebo Kanza basali ya Nzambe oyo baza na bongo bazali oyo balobaka makambo parce que beaucoup sont appelés mais peu sont élus nga makambo nalobaka nasolaka mingi na basali ya Nzambe mpo nasengaka sagesse epai ya Nzambe mpona koka kopesa bandeko donc bapasteur oyo bazosalela Nzambe na bosolo yango napesaka bambote so namoni pasteur aza moto ya luketu nakopesa yo mbote te pasteur aza moto ya batire langue babec nakopesa ye mbote te pasteur aza moto ya kofina basi ya bato miso nakopesa ye kobeta mwasi bato na mapeka nakopesa ye mbote te kosukola basi ya bato makolo kosukola bango na bavin kosukola bango na huile d'olive nakopesa ye mbote te pasteur kobengisa mwasi ya bato na 2h18 na ndako na ye wana bakomi yango na biblia te mpo ezali baposa na ye ya nzoto. Merci mystère c'est ça na tiki donc inde tilo bien tanga pe na bi meilleur vœu na ngana Youssouf Falanka ba meilleur vœu na ngai donc ba meilleur vœu na Nana Botepa ba vraiment ba meilleur vœu Dada Ebenezer meilleur vœu na yo ba meilleur vœu na bino surtout ba ona bossa ce n'est pas grave beaucoup zonka parce que moi de janvier zalinde no ba kaka na kanisi boyoki na ozela ba retour parce que na que chaque fois ba retour et yaka ceux qui na salle émission ba retour ezanga kata et yaka toujours boye sanga ke boye ba suggestion na bino surtout na zozela ndenge na mesana en tout cas nzambaza na bino God bless you que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino mungu awabariki mikolo na bakisina ya Kikongo bonde na linga nzambi kusaku muna oyebi yango na yebi yango nzambi kusaku muna donc parce qu'on a portugais ai Deus ai maka portugais okima ngai nzamba nu beneshenen bana bet bons bye bye